toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Dans le cadre de votre émission, rendez-vous des auditeurs, l'émission qui vous donne bien évidemment la possibilité de participer en direct en proposant vos idées, vos avis, vos propositions par rapport à ce qui se passe dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Le monde est confronté à ces fléaux, le monde est confronté à cette pandémie coronavirus au Ezali, Koboma, Batou, à travers le monde. La RDC n'est pas épargnée. Nous comptons, Namukolo Yalelo, 45 cas déclarés positifs et 3 décès. Hier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyasili Kobakisaba, mesure Moussousou, il y a accompagnement pour se prévenir contre cette pandémie coronavirus, mais également à isoler capitale Kinshasa, dans les différentes provinces. Il n'y aura plus de voyages entre Kinshasa et dans la province Moussousou, vice-versa. Le président de la République a décrété état d'urgence sanitaire justement pour se prévenir contre cette pandémie aux Ezali Kobomabato à travers le monde. Oyo Mokanabiso Congo Ezali épargnété. Il y a certaines langues au Bazali Koloba. Est-ce que ce ne sont pas signes? Il y a fin du monde. Aujourd'hui, Yambelabino Ndeko pasteur Pierre Casse au Azali Moko, il y a église primitive, to Mokambi église primitive. Masolo na makambo etali virus coronavirus pandémie oyo bato mingi bazali ko interpréter différemment na ba mboka na banzela na ba quartier pe na bandako to vandi. Est-ce que c'est ici il y a temps de la fin tonini to robeta masolo wana na pasteur Pierre Casse mbote na mbote to yambio yebi ete mboka mobimba monde entier ezali confronté na pandémie ya coronavirus oyo mboka na yo to mboka na biso Congo ezali épargnété. Comment déjà vous allez interpréter pandémie oyo ezali ko toucher monde mobimba? Oui, boye vraiment il y a profondeur wana nazali na yangote. Mais nako landaka ba témoignage il y a bayebi peut-être origine il y a les Kamboyo ngai nandimite que euti na nyama wana pangolin ndenge ezali kolobama parce que nyama wana azalaka kaka. Mais nakotanga ka témoignage il y a un expert chinois oyo akanisi ke a dévoilé secret et en bokanaye alobi ke ezalaki essaye il y a produit moko destiné il y a ko toucher ba riche ko toucher ba non chinois kobebisa mentalité na bango, c'est-à-dire makanisi na bango po bazala dengo wana ezali oyo ye alobi. Maintenant komekaka produit wana kosalaka expérimentation toujours pas na bango échappé bango pe et pour moi qui batebe pe alobi ke ata chiffre wana bazopesa ya bayeba kofina Chine ezali ya solo te ebomi bato ebele na bamontagne ya cadavre. Ye moko alobi ke adévoile yango mpona mwana na ye bategelaki ye masque ya kala eselaki déjà pouvoir mwana azali mpe ata wana ezali témoignage na ye alobi tango
liwa ekokota na bamboka ebele, batu mingi bakokufa tango likambo wana ekokoma nde vérité ekozala na ekoeklate, vérité ekoeklate. Mais sikoyo ndenge nini ngai nazali kozwa yango, ngai nakanisiki ezali maladie artificielle, parce qu'il y a un médecin échappé Bangopé, dans le big organisme, ils ont reconnaître ce qui va ici, ce qui n'est unité, échappé Bangopé. Ils ont une maladie artificielle, mais quand ils ont une marquasi, il y a aussi des saillants. Mais nyonso, ponangai, nyonso, et zo ya pona. Pour éprouver mon kiff, les alliés épreuves mon aîné. Les soldats ont dit, mais tous alliés tranquilles, tous le bas, le collant color, le bakina, prière à Tigarakabiso. Ce qui est allé moukan naïe, qui est batumingi bakoufa, ce qui est allé moukan naïe, ça va. Pasteur Pierre Casse, ce qui est allé moukan naïe. Les lots, on n'a pas croyant, même non croyant, n'a pas croyant, basali kokansem, sous les alliés, signe, il y a temps de la fin. Est-ce que yo tellement zali pasteur, est-ce que maladie yo touché le monde entier ou bazali vana bandako bazali ko kende misala te bazali ko bouger te, est-ce que eza signe ya temps de la fin au bateau bazali ko kanisa na kopesa deux réponses. Tango batunaki nkolo na bandimi na ye na Matthieu 24 ona bilembo ya tango ya suka eloko ya liboso abandi na maladi te, alobi maladi te, alobi lokola elembo mpona tango ya suka. Matthieu 24. Quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Sikoyo tala esika bato bazali distrait ye alobi, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est un séducteur. Mutumoko munene mutianzambe, mutumunene akoya. Abebi akoche bino na libungate, a séduire binote. Dengue nyoka ya kalakala a séduire Ève. Batu bayibi kamwana pete. Ezalaki signe munene Ève azalaki séduite père botaki mwana nanyama. Awa balobi mutu moko akoya akolobaki ngai nde nazali Christ, ngai nde nazali mwana na Nzambe, ngai nde nazali père, atwako abali te, atwako aza na bana te, bazoloba likambo nkolo azoloba maladi te, abandi koloba likambo ya papa awa. Donc loin na basine ya temps de la fin. Oyo pe ekozala lokola parole bilembo ya mbula nini le play oyo nkolo akotinda eza chikoyo te ekozala sima ya connaître la maelingomba na yekei na mariage ya Christ na lola. Alors ye nkolo akofongola nini puis des abîmes pour makambwana maya ekozala makambo ya ka isolé o ezali artificiel, pe bato bazo contrôler yango oyo nkolo akotinda mutu moko akontrôler te. Ba croyant bamoni bavai na bandako bazokende lelo église te par rapport à mesures prises notamment par chef de l'État. Ngai pe naza croyant nazokende église te, mais nazali nazosala mosala ngai nalobi na ebandeli ke tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ezali épreuve. Ezali épreuve moke ekoleka, mais oyo ezali fléau oyo nkolo alaki te ki akotinda wana ekozala ekoya. Mais avant il faut c'est-à-dire il faut est-ce que vous temps il y a une chose pour sensibiliser croyants fidèles il y a l'église na bino ke no. Ce n'est pas forcément, il faudra qu'il y ait une église pour nous prier, mais à la maison vous pouvez aussi prier. Ça ne va pas.
côté bisoyon son achète. Par exemple, mon collègue Yenga, le dimanche passé, mon côté a yaki l'ensemble. Dans ce pays qui parce que l'avocat qui est tombé dans chef de l'État, est tombé dans le gouvernement, parce que les ont persécution. Pour ils ont des épreuves. D'un côté, c'est tous magistrat suprême, le président, c'est qui Arrivé, Bofanda, Bossa, Boy, tu soutenir, ici, ton dimiyango. Mais toujours semble. L'église primitive, l'église, nous sommes parce qu'ils sont tous allés à l'église à Sof. Pasteur, qu'on s'est pélaté, c'est pas qu'il y a dîmes, les offrandes, même un peu ça, RTL man, les alliés, pour offrande. Wana bazali kolakisa pour leleke musala na bango basala kapona kolia ya bango. Mais musala na biso na lingomba o ya Bible ya Jésus-Christ. Ezalaka po bandimi baleisa biso te. Ezalaka po biso toleisa bango babika na molimo. Ata soki chef de l'État lobi bo fanda na banda ko tous les jours. To fanda. Nkolo ye moko ayebi oyo ni awa yoroba miboy. Na Romains, chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est point pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Donc, mesure le président Azoui. Mais il répond à Bolamu Naïete. Le pasteur Mtsou Bazalo, Bazal, comment du colo à l'État. Bazo mon en l'État. Mais la Bible aussi dit autant que biso parole à Dieu. Nous l'acceptons pour accompagner Bozalana. Na Malouba autorité Zaliko. Oui. Mais ce qui l'État de Bakake. Na boyi makambo ya côté ya na eko dans les sources. Wana egai koza ikamususu me oyo alobite to pesi mikolo ezali pona lobiko ya zoto asali mabe moko te asali malamu kosambela na ndako mokolo ye moko alobaki na macheshi solingi kosambela kota na chambre na yo sambela kuna tata na yo azalaka kuna na chambre na yo comme église akoyoka yo akopesa yo réponse. Pasteur Pierre Casse, tellement les pays les alliés confrontés dans la pandémie coronavirus, est-ce qu'il y a des sensibilisations dans ce sens de la religieux, l'église primitive? Est-ce que vous avez sensibilisé comment se protéger dans la pandémie? Est-ce que vous avez sensibilisé pour vous avez un leader d'opinion, est-ce que la sensibilisation est dans le sens? Oui. Ou bien pasteur, quand ça va il va se confiner dans les gars. Attends un message, ma parole, on continue la bandimésalité. Bandimé, parce que déjà, mingi, l'héros yezali, l'héros au basala, dengue ba meme basala, pour ruminer, pour bimisa oyo ba bomba qui na ba poche, ba banda koli, ba bimisi, allez, bimisi, allez. Baza déjà moko na moko za na Bible na ye moko za na ba brochure na ye mosakoli brana malobi yango na esengeli bon dimanzela oyo nkolo asilaki kotela bino yambo boya on demande yango le bo tango fléau ekokweya ndenge fléau wana ba pota ekweya na Égypte ezalaki visé pour na ban Israël ezalaki visé pour na ba égyptien na ndenge na ebisio a opé lobby que produit qui destiné à non riche, non juif, non chinois.
échappé bango et pour mina mbashwa musako le brana ma le biboy bato balobaki to fanda na banda ko na biso to fanda na banda et le bami de lobé musako le brana ma le bina ona paragraphe 213 214 to fanda o fanda banda ko na bino pour velete et le bami bosoko la maboko na alobi bosoko la maboko na désinfectant bosoko le brana ma le bin dengoir clairement parce que ayeko bakisa alobi bakolo bana bino bola ta masque na elo alobaki on a 64 déjà ko libranam na prophète alobaki alobi boy mais nyonso on les alliés de l'ensemble atete ya ba signe de la fin on les alliés de la thèse les signes du temps de la fin na otiko lo bana existence de l'église catholique ba to bazota la ngoboy mais yango nde lembo monene ya tango ya suka parce que l'église wana nde za komata ezwi esika ya nzambe papa azwi esika ya jésus christ signe ya monene yango marque de la bête yango nde esengeli kokima mais omoni ndenge bato bazokima mpona maladi ya nzoto bino nyonso boza ba religion bango baokwara na nzambe o bino kaka bozoka omoni ndenge bato bazwi panique mpona maladi ya nzoto mais maladi ya molimo liwa la marque de la bête wana église catholique kuna nde bazokende mais yango nde signe ya liboso ya ntango ya suka ntango akochanger ministère akomi koboma bachrétien bato bazomona yango te. Général Kassanda, est-ce qu'on peut prendre des appels imboka o bazali ce qui est possibilité ezali tous soit 2 personnes naturellement on court déjà vers la fin de cette émission. Allô, bonjour. Oui, ndeko Raphaël. Merci, Wanazaleki, Ndeko Raphaël, depuis Matouye, Obi, Isabelle Azali, Koubundara, pour repentir l'homme, Moutou, Azali, vraiment, n'a pas difficulté, Mingi, et puis, pour lui, malade, Wana, Azali, éjecté, papa, chinois, de Moutou, Vasili, au tin de la Visso, Moutou, ma maladie, Wana, pandémie, coronavirus, 082 33 33 749, c'est les numéros à travers lesquels on prend des intervenants. Allô, bonjour. Oui, alors, nous avons un retour, c'est David à partir en Galema. Oui. Oui, mais c'était d'abord la décision constatée chef d'État, ça là, maman était ordonnée, et puis, ça les couloirs réagissent pour que, sécuriser la province, pour que, Kinshasa en alerte. Mais brigade, ya patrouille nano isala mité ba police va déborder même temps je pense mais ils ont de la fête ils ont maladie à laboratoire fabriquée par ba Illuminati on est on le ba comme na ba 8 mois ce n'est pas de la fin même si vous allez déterminer 14 balobi 14 otangi 28 à 29 dine va pesa après 3 ans et puis n'importe ndio ce n'est pas na ba église on va récolter pour appauvrir bâtiment. Merci David depuis la commune d'Engaliema. On prend ingénieur, est-ce qu'il y a possibilité autour de des personnes? Oui, allô, bonjour. 04, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, de Kobal. C'est pas Kobal, hein? Oui, Makatsan de Kobal.
Oui, le pasteur a raison. Nzambe aza quand même na kanda na biso batu. Poko ya ça ne va pas. Batu bakomi kosala makambo ya mabe ebele o biso to mona kite tango to kolaki. Phénomène lisibienne. Vous bien yango. Yango tozo mona tala ba président na biso africain ba dirigeant na biso. Bango nyonso baza na Europe. On a quoi pour vivre propre bana na bango propre mboka na bango po batonga basala makambo ya minene kuna koto bakipaka te eza basigne ya temps de la fin ezali attention bolingo ezali te etikali ntango moke nzambe akotumba mokili oyo. Merci pasteur, continuez na makanisi wana na suki wana. Merci Ndeko Obal depuis la commune de Massina. On prend les derniers intervenants, 082. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Ben, Bissou Apicomonal. Na benyo na munga fula. Bon. Problème n'engage d'abord. Vous voulez que d'autres fula ma boko chaque fois. Bon bisa wa na munga fula maye zate. Maye zozo ya mabulu et tangu tous bami telekete et kupi kuna mabulu. Kama gongo do e kupi kuna bon to ko maboko na nini? Qualité du courrier qualité car fleuve yango il y a c'est dans la marque. Merci Ndeko depuis Mongafula, pasteur. Ndeko Yamassi Dabi, on est vraiment à temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Non, le message que nous prêchons, c'est le message envoyé du ciel, le message du temps de la fin. Le prophète que Dieu a envoyé, c'est le dernier pour l'église des nations. C'est le dernier pour le temps de la fin. Si koyo na lo banano pona Bible, oyo kolo akotinda ye lokola punition. Akomiyango awa na Apocalypse chapitre 7. Na premier verset dans le Bible pona 4 anges. Dans le verset 3e, on dit, d'abord 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit aux anges, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ah, omoni, ba stopper, ba ange, oyo, bazalaki, ba tindani programmé, pendant qu'on s'ala, ma bena mokili, qu'on s'ala ma be mon côté. Na mabelete, na maite, na banzete pété. Tout ça nano elembo ya Saint-Esprit na basali ya Nzambe. Awa batangi kombo na bango na tangwana. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Tango makamwana makobanda. Église, awa, esengeli enetolama d'abord. Enetolama, kolo akoki kotinda malheur te bana na ye bazali na moki. Pasteur Pierre, dernier message. Oyo. Et utina Satan. Oyo ezali évréé, diabolique. Donc, pasteur Pierre, ce dernier message n'est pas congolais, nous sommes bazali kolandayo, mais il y a fidèle, il y a église primitive, message ligne ko lancer un message clé dans un moment où ils allaient particulier pour dans beaucoup cannabis où ils allaient faire face à la pandémie. Ba paniquer, ba se réveiller, ba lukande elongi ankolo, bandi ma message ya tango ya suka ekopesa bango ouverture de l'esprit, ba koye ba programme ya Nzambe. Et lokola oyo bakanisa te ke Nzambe nde atindi yango lokola bamosusu na yokaki baonga moko oyo uti na Nzambe po masumu eleki oyo ezali puissance de Satan azali komeka baproduit na ye me nkolo akosilisa yango omoni awo ke liboso kaka banda kobeta mokili na Nzambe bana na Israel nyonso
144 000. Babi qui Non, ce n'est pas lèvre, il y a Batou. Et ça, Makabuya, quand ils écoutent, ils disent Oyo. Pourquoi je me suis dit que c'est œuvre à Moutou? Oyo. Oyo, ils allaient œuvre, il y a Batou, Bachinois. Oyo, ils allaient Bachinois, il y a secret, il y a le Bassadi. Pourquoi vous savez la poudre de bon mot qu'il m'a dit? Batou à science. Pourquoi vous savez? Oyo, ils allaient Bachinois. Merci, pasteur Pierre Casse, n'a rappelé aux alliés mon camito coordonnateur et église primitive où ils ont mis na Kinshasa. Merci beaucoup pour notre temps partagé la mission. Merci.